Ato yoki li solo a lukuta, ato yoki li solo a solo grâce mbizi. Ozana kambala mopo ibanda. Malola kofi. Yona loris boyo kanaka yo grâce mbizi yo. Impoli le rôle à yo mbisi yo. Zomi yo yo. On a zo comprendre te moi moi salité le rôle à yo. Kozo mi yo yo no on a salité wana ko kidisi la ngo batu poto sala nini. Zomi yo yo wana melisa ngo Rachel ti. Mi yo wana oyo bimisi libiso na zolo malolo po yebe ki malola kufite. Ata malola za na koma. Bino boza banzambe ata Loris azana koma bino boza banzambe grâce mbizi ozo longona mabe ozongo lisuko mela ba C4 grâce mbizi ozongo lisuko mela ba super petit mabe la ne komi le soutien na genou luka soutien makase ba soutien ba gaine ezalaka okangaka mabele on esala ka so la t-shirt et sala maneti mabele ya mwasi vraiment vandi na t-shirt mago sala silicone na moins cher miyoyo wana ozo bimo wana mbisi Oko tchango na sanité to au chauffer là on Rachel na micron. Hein? Maman le pain au moté ma papa godoma. Tu peux manger hein, déjà ma chère. Il y a quoi même là? Il y a des carottes avec des steaks. Lol. Hein? Maman le pain au moté ma papa godoma. Yango yombisi yo tchemu kona le rôle à chuki. Obi moi na poupée à chuki. Donc yo le zanga o ba kato bafle na matama. Moi aussi ma bé. Moi ça dégagera sur la dalle à WC. Yo vanda bo misepso ta moni biso peuple congolais. Ceux qui bon ba lemba tenga na lemba yo. Moni nga Chantal bona na lemba yo grâce mbis na mona ka China no na mokilité, China no pe na média zate. Je me suspect sangwe ko ya neti yo to le bonne na rolela yo. Na ko baka ba ila nga Rachel na boko la Rachel. Po mutaka na de to mona. Tous les sorties na yo mbisi to mona. Boni ko kindoki boya ero. Ozo le la biso grâce mbiso chemi yoyo wana rola 1000 ko zo pesa Rachel. Zo mi yoyo wana o yo na po biso to na poso to mona mi yoyo wana te. To mona ta bato ba kufela ba tata ba mama azara na prochette. Azara na prochette lele apangusi mi yoyo wana meliso ngo mobali na hote. Meliso ngo mobali no na mwana no Rachel. Boni kindoki boya. Ola ksa biso nia mabe. Ola biso mi yoyo mabe. Na ba C4 ozongoli ko mela ba super appétit vimbisi yo comme doudou ne tala fi azo dégager longa ba ya ba nani ya ba doudou no bazaka na Euro Disney na o avoko ta faut visiter bango vous pesa moi eloko o somba moi karacho cha mbisi ozaka ndoki yo mbisi ozaka satana malolo Boza bandoki bino waba satana boko tana muso muninga za maladi le reste congolais za malade bino kaka boye ndiye boko mo yo katolita muto akufi pona bino esa bino bien te soki ngana bina beta ngo mutali boso boye esa la bien boza bandoki surtout yo grâce ko zanga kindoki te o tikla so ba mi yo wana zo tango ko la dongo bazo kalinga ngo nya mezo lela ai succès pesa la ko susute ba vie pe malonga te Okoji kala sumu takala tola sa suma sokono lam soko zonga na actualité to créola sa biso ba mi yo no wana biso to na posa mi yo no wana te salité wana tala ndenga komi lisusu vimbi no kwa mapa kovalize tala ndenga komi no la farine ba lekisi de la levi ro ba ndibu ba tchaka ba teka na château kuji ba gâteau ne zara ya jaune bon Yongo la sapsone to zara na malolo to zara kaka biso bi balé malolo biso ba ko malolo sa su Congo la Brazzaville Malolo koma RDC Kinshasa. Vous avez bien mis banana. Yo sona mono na manana yo manka Loris la congolaise combien de respect. Vous en belé pour manka malolo ba respect belé. Mais nous commandé di kambo. Malolo pas je comme neti ba grâce mbizi vraiment neti. Ozaka nani ngo yo. Et le ba camion actionné que dans ça la livraison. Et ça la livraison ba dépôt tout action. Et yo mbisi yo. Et ça la mbala souka Bo yo kaka même information a bebolingi ba base pe simaro susute grâce mbizi. On a te simaro te. Oza suna mbongo somba kicha kwite lakisa biso sunda kuno grâce mbizi ndako banda ko kumisela biso lakisa biso ngo ngai grâce mbizi moni Karine Mokondi ndenga kasayo donc ya sili sona poso somba kicha kwire a sili sona poso décorer ndako omona bino tembe nde mabe to yeso pas Sœur Clarisse les arazo Sœur Clarisse na peso mbote suko zali Sœur Clarisse nzamba ebisinga bongo na motema solo Sœur Clarisse Poko tala yo vraiment komona yo ndongo zo lela malolo mago zo kine na information ma be ko tala longo Clarisse bongo na motema te Clarisse bongo na motema nzamba limamba bongo te Clarisse lizarazo fo bongo na motema wana bien bongo na motema te Clarisse nzamba basaka ne ba jeter omoni nzambe
nzambe basalaka ne bajete obi nzambe pasi ya bata mokili azaka nango kazaka na susi ya motu moko bino bosangana na nzambe onaka nzambe ya camarade na bino Clarisse bongo na motema no bien lizarazu parce que komona oka missionnaire soko melaka diamba ti lelo komona elongi na o omelaka appel forte komona elongi na ozaka muta mabe Clarisse oza muta malamu te est-ce que yebaka série makambo oyo erenia ki obazokisi chroniqueuse mo soi-disant la gare à Villeneuve Saint-Georges Clarisse oyebi ke yo ya ovanda osalelanga video wana falo tanga ka kombo na nga me lizarazu okoka otanga kombo na nga te pour réfléchir niveau en kuba o na beta yo avo kosa robongo na motema niveau na tout homme ngondolo bake nga mwasi mbinga bema est Chantal koko beta nga Clarisse niveau na tout elo ba maître ba yebi na boîte kuna na bawo zanga kombo niveau na bambo na mabele na beta yo na biso na kim sur internet allez follow kim no bien okomo kosa yo mutanzambe Clarisse osambela nzambe te pour moi na nzambe omona na comportement na ezaleli aolinga batu ata muta sala mabe abenga muto na pesa mate ya Clarisse osambela nzambe te pour les preuves bande konanga les preuves bolanda série film be soit disaba katara epota na Villeneuve Saint-Georges bolanda ba vidéo esala makane belé même mona moi so mususu na zoba wana mususu Rita Kimana wana e pasela nga vidéo te Rita wana Rita chema kolomi kielo kwa kokochi Rita makolomi kilo kwa ba fleur oza ba fleur rose tout ba fleur rose soko kati yango na sela ngo za banzi basinga Rita chema makolo kwa singa suki ba sabakangela suki milaina lisasa Rita makolomi kilo kwa nyantaba abanga te fiana Rita le kasela nga miso Rita ndenga na liana Rita sani moko bon mona mamsu ndiza ki ndoki na potwa mutono olia eto ebi pe du solote obi pe ndenge bandaka te Rita chemu nokolo la soso ba bwakeli nguba ale bazo wel lokola ba pigeon ba bwakeli masangu ale ba kiti ba ngono so bazo doda yo Rita Kimana oyebaka yo finganga boza yo na Clarisse lizarazu le bazokisi ndeko mwasi mais bino bobulaka ka Chantal bazobisa bino ke Chantal ite Chantal makamona za raté Chantal azaka violente Clarisse le nga na beta ka yo mwana na zokisa le na beta ko na baro ezanga kombo na bike ozada na kacha ba biso ke Chantal sa vidéo na sa vidéo logique bana monde entier ya butaka mama paradis na sala ya calme le na beta ka yo mère de fille fifi boyeba ete na kota direct na juma pose moi une heure na musala na musala moi ba bâtiment musala yango wana nga sala ka moi je travaille ici comprends Clarisse yo vando salelanga vidéo Clarisse lizakazu yo vando salelanga vidéo zo kosa netike nzamba lingi ko ya binoso bokoma kaka okende ko pente mukinza o Yesu lingi ko ya okende ko tongwa batu Yesu lingi ko ya bomaka ko bata mana sima ba bible Clarisse lizakazu yo salelanga vidéo mais na comprendre te bata mukinde ba chango kate donc vidéo na o Clarisse sala so bolandi vidéo na donc Chantal alo bana Chantal mais moi tanga kombo ya Chantal ezate Clarisse nanzaka na kanda no me tanga makamezaka shosho mwana lo bezate Clarisse bongola motema wana ya bien sambela nzambe ya solo Clarisse soko zo sambela nzamba solo makamu nzamba asalo na vie ndeko nanga oyeba te sambela nzamba na solo Clarisse tika distraction boze bele bino solo ba meje 30 bo ba satan na bino so tika distraction na peuple ba na nzambe Clarisse sambela nzambe Clarisse yo délivrance sur l'exact côté ni pour la ba musicien tout ya Congo batukuto ya boîte ko lobate ba DJ ko lobate Clarisse yo nzoto no to yibe on a Paris awa yo nzoto no Clarisse wa moi sa valeur te Clarisse babara muto nyoso pousse ne pas nzambe wa pesa e valeur mais Clarisse yo zo kana valeur wana te ozo sambela nzambe lukuta ozo sambela nzambe lukuta Clarisse lizarazu ya lukuta Clarisse to yebani bino soko bokansa ba prière na bino cho yo vandi ke ezama be soki yo rien nani Clarisse yo finga ngando ki na live o sala o bozo mona ye wana na vanda na ena sinesika moko na sala bazala mando ki solo ndenga lo bagazaka soki rien na monde entier te Clarisse okosi lizarazu okosi oyebi ke Chantal wana zaka ndoki te Clarisse yo mto zaka ndoko bimana butu po milimo ba musicien oyo lala na bango po mibala ba musicien oyo lala ba lala skona na ba leader ulaka na ba leader bata mikolo ba leader o ba kolo ba orchestre osala milimo ya ba envoûtement milimo ma be Clarisse lizarazu tiko osala ka sambla lokola ke yo zo sambela nzambe te po soki zaki muta nzambe ayoki noske Loris le congolais soit disant kofi Clarisse wana na réseaux sociaux te opelisa téléphone na yo non o le la serre no po bika serre no kati Clarisse to yebani ke malo la serre na biso bana poto solo ngana yo o le la serre no ma oke oyo ka information c'est solo ou bien c'est solo bo ene mundu ka basali ba vidéo te poani ba bébé senzongo basali ba vidéo te poani Clarisse kaka yo
En plus, on a la vidéo, mais mis sur Bimate. Faut le chat à Vix, na mis sur. Tout le monde a eu la Loris. Net moussou sur la zoba grâce, mis à tchaki Vix na zolo. Comme ça, rime, y'en a sur ça, l'ango combrement, y a branchit à Zalaranango, wana, allez, milieu, y'en a zo tangaye, y a zo kanisa netike, mis sur tout le monde a gazolé la Loris. C'était à tchaki Vix. Parce que c'est rime, wana. T'as pas sobondo, basa ba satana, oyo Clarisse, les Zarazou. Les Zarazou, Zarandoki. Osasambela nzambe te pona kompona te mutu nzambe abongoli motema me akote langa fiti bazoki si soi-disant mwana mwasi moya chroniqueuse Chantal azalate me faut boyoka bo bino bobosa na mamba ya 20 peuple congolais faut boyoka Clarisse Lizarazo na yebiye azandoki na vanda na ye na liana ye Clarisse o vanda nango liana nango lala nanga nga lala ndak mutumto lala ndak nanga na bejo mbale bele Kindorongo monenga na ndo bima na nzeta pu ya fufu bena fourchette bela mbeli na mandoko matando pomba na nzete ni yepsanga ape nzeta lipele za la raté ya li deme pe za la raté ya kovadizi pe za la raté eli za razu na bandako pombo na nzete ni oya obino bwa ko solo mission parce que makambizaka na show ba mbila banini na bwa ko sala mission mais makambango to ko solo la kango Clarisse osala nga vidéo neti nga victime azala kando kazabe yosi ko mutanzambi ngana zandoki mais on passe nga délivrance sambela pona ngana zandoki mais bino basala nzambe basala bino soi disant que soki muto azana gindoki yo za musala nzambe faut sambela pona ye ezaneti muto zo bela ke luka médecin pour médecin biki sa pese ba kisi yo Clarisse Lizarazo loko yo ka ngana zandoki soi disant ngana vanda no na ndoki sambela pona nga o proposanga to benga nga de atam ko mo Chantal yanga na salo délivrance mais Chantal yanga to ken église na biso so sala nga banda na beta otikana na kanda na motema yo muto bongo na motema mais ozana kanda mutu wana rankini na mutu wana sani makambu te bake kosele makambu Clarisse Lizarazo vanda o permetta o sala vidéo Clarisse oyebaki te o ma paradis oyebaki te yo mokolo sali vidéo le sali vidéo les 5 na répondre les 5 te et tombé pe bien na makamba Lois la congolaise et tombé bien yo salelanga vidéo yo Clarisse yo Lizarazo sera ndoki sera satana dans la cancer de l'église bon baloba pété mobile Clarisse ozaka na vie ya kwanga na kamundele na nganda era nyonso Clarisse ozo mobilité na église pe kuna chile lo pasteur na bimite même pape ayete po yo boka magi na église yo finga libala na ngeza libala pamba Clarisse ata frère moko azio to lo ba alléluia ata o apangusaka ba ban na mesa azio te Lizarazo po tu ko sambela nzambe ko bo ba demo za mu pagan lo langa ya to sambela na butu nzamba yo ka lo samba mutu nyonso biso nso to ba na nzambe même yemo ko satana za mwana nzambe pour satana za mwana nzambe te ye nzambe pa bo mamokili aza la permission satana tebe ange du terre so nzamba ba bo mamokili ka siko mokile kufika sikoyo azana mutu akosenga nzela te azana mutu akosenga permission te oyoki Clarisse donc kanga non munoko no wana Clarisse ya solo wana kanga ngo po mukolo makambo yindaka awa Clarisse ovando permetto salela nga vidéo Clarisse yo ngalobi mona moso osala nga vidéo nga na ebiki abongo mama po ni Clarisse aloba mabena nga po ni Clarisse ofinga nga ndok vidéo wana ezali ekota na ba YouTube Clarisse soko che tembo yo soko fongoli munoko no ovanda na kicho yo ko répondre na wa obimisolo vidéo wana soko bata mokili ba tala te Chantal a raison yo mutanzambe yo ko sa vidéo te ko soko tela bato mususu zo boma et pas nzambe za péché nzambe alingi pesa mutu nyonso conseil kotela mutu nyonso sika moto ezali ya koboma esika moto ezopela te ko ya kopelisa te Clarisse mais yo ya kopelisa moto ya kofinga nga satana la chanta otanga na nkombo te ba fia na vanda na bango ozomona muta makasi azate ki makasi kaka biso yoyo to babanda ko zwa biso basali Clarisse oloba trop na vidéo wana umko bazokisaka mwana mwasa na 1900 Georges oloba trop Clarisse na vandi na ebisi nzambe binzambe zo lokumu yaka pana nzambe est-ce que mwana moso asambe la kao mais ko tale longi na yo Clarisse obata mnoka na sima bible po ebi ko tanga oyebi ba vexer tout ya bible bini bokoma boy boyebi ba vexer bible bokoma zo kosa batu distraction Clarisse distraction tanga ka bana na yo Clarisse tera bana no lilo banzambe au moins raté au salaire ban direct nona bon batalaka suko imaginer mutu mo abongo mi maleka ne pas ba journaliste mokili onga na zaka mutu na mokili na lala na ba musicien nyonso mais Clarisse changer le rotin ti siko la lem so na ba pasteur lem so kimi libanda o kimi mokili mais zo la na ba frère na kati église pona ndimi yo kindumba na one zaka ba nzolo ko Clarisse yo na demo ba benga ngo demo ya sankai yo bi demo sankai Clarisse alongwa boyete faut que mon papa salo délivrance ok kota la maya kamba yo sanga na demo sankai Clarisse Lizarazo yo finganga
nazo comporte mais ye sert église afinga ndeni Clarisse suanga na bia ndoki sera lukuta tande ba okosa na sima nzambe Clarisse okosa bonso sambela nzamba solo ba nzambe yo kenda kuna pani pour modèle ba la na pare mona moyen zate o permettre finga na moi so mobali na saleli fiançailles Clarisse yo ozaka na connaissance na batonga na yo kana bango te soki to sali vidéo yo zo côté la batu wana na ba mir na bango zo commenter mais yo sera ndenge comment osambela nzambe yo bozo ka nzambe ngona ba jeo na banini donc pona biso bino Clarisse donc avoir ya o le kaposa la vidéo pona Loris faut le mitala non o mitala ozongi simo mitala otali yo ko le ka biso to sa Loris a kufozo le la biso zo de la main monsieur zo bien matin faut le vix je vais manger après cette fille là il y a un jour il y avait un problème qui s'est passé dans le ville 900 Saint-Georges. Il y avait une fille comme ça, congolais. Il y a quelqu'un, moi je ne la connais pas, ils sont poignardés cette fille-là. Ils ont mis le couteau, je ne sais pas si c'est les quitteurs. La fille-là, soi-disant qu'elle prie maintenant, elle a laissé tout tomber, et elle ne sort pas avec n'importe qui, tout ça. Parce qu'avant, il était pitch, tu vois. Voilà. Maintenant, elle a fait une vidéo que c'est moi qui l'a fait des trucs comme ça. C'est moi qui l'a poignardé quelqu'un contre moi, elle a fait vidéo contre moi. Mais elle a dit que... Elle est sœur en Christ, soi-disant, elle croit en Jésus. Mais elle avait fait une vidéo, ma chérie, tu ne peux pas imaginer cette vidéo qu'elle a fait. Mais elle a fait, tu le vois maintenant, elle a peur de parler mon nom dans la vidéo. Mais quand tu lui regardes bien les vidéos, tu vas savoir que non, elle parle à quelqu'un, à personne un tel, tu vois. Voilà. On a expliqué camarade dans le poteau, on a bête dans le poteau dans mon sala. Vous comprenez, c'est bien tembi. Oh, ma paradis. Donc, Clarisse, c'est une vidéo, je parle à Ndala là maintenant. Ça, c'est ma copine, elle est camerounaise. Hein? C'est mes collègues de travail. Elle est trop belle, vous ne pouvez pas imaginer. Elle est trop belle comme une soleil. Voilà. Clarisse, na kamwe Clarisse, c'est une vidéo n'est Chantal. Ezaka ngai. Mota nga kombo ezate. Manga kasa yo bongo mate. Yaya, melene kendo melanga ndako no mutu ayebite. Nzamba limbi sande yo moko. Pona oyebi ko yol bake. Nzamba limbi sande bino batama sumo. Non, désolé, je m'appelle. Hein. Vous comprenez Clarisse Lizarazu. Oh, il y a un message à Clarisse, n'est grâce à Mbizi. Boza bando qui Nadine S de Panamos, le bossa la vidéo no bois ngate na silika na sepe la gite. Là tous na bolingo ta muninga zate fo delika sakai. On a fait reverser au peboy. Mère de fille fifi nga zong na musala ngasa na suka ba faux profil na lela no boleki bango nyonso ba faux profil nga. Boleki bango nyonso boleki tout le monde dans monde. Talaka mère des filles pendant limbondo kingasa na suka ba faux profil à maman paradis groupe WhatsApp à maman paradis oyi ngana mo kata vidéo oyizaki ya mukie pour expliquer Clarisse Lizarazu tiko distraire biso na bible pour mo bible ko beta yo Clarisse ko yeba te Clarisse moni ki na église ko nezo simba te ya zonga no via nganda zonga no via sankai zonga no via sankai via sankai Clarisse zonga na ngoya ya ke no boko zanga kombo ete muto seko Clarisse kende ki bible asimba ki bible église ya Clarisse te Clarisse parce que mon vidéo oyo sala nga bande ko ndimo comment ko sambela mais moi à partir vidéo oyo salela ngam ko bazoki sa mutu na vie 900 Georges Clarisse ndena yina yo lisusu nga bitala ndokyo hein kindumba nga menon sur l'église o même sur kindumba na église ba frère pe bazanga malonga te ba frère hein libala en église aujourd'hui ndenge ni pozo critiquer nga libala elle a fini ozo critiquer libala nanga Clarisse nga na bala bala tsanga peta tande bat balo bako basala nga cotisation mama ba cotisation ba ko senga bambongo tout façon basala nga pe cotisation soit disant de balo bana star basala ke nyonso mona la baronne tenanda ko bazwela yi ponga na linganga mingi tanga na star o soit disant Clarisse mumba ba mi mumba Esther Angelos Belocha mona ya mara kitoko o Chantal basala libala o Chantal o mena star boko sela nga libala pe na nga star hein ce qu'on bongo pa paradis tsaka na prochette bino bo pesaka na zela moko na bino bata rando biba ona kabona na bango benani moko ko zombi sokone ya solo wana ya vandi na kiti ayeko beta suni solo libala nga mukolo wana bo sentir nga mukolo wana bo yoka pona beta bino kanga pona bima mutu bo bazela lukuta sœur Clarisse Lizarazu donc meko bongo la motema malamu vous comprenez sero pour yo au salelanga vidéo Clarisse les bazokisaka mutu na ville 900 Georges azandoki omoni nzamba tika kombo nzambe yo mema tama nezo sila ote
matama nezo silote parce que comme nzambe nzambe ebi ko sambela ngana hypocrite yo monta sambela nzambe falo yake oh sœur Chantal ti comme ça maramba boitande bozoki si sœur boy soke zape yote be bino bokizanga ne baba mususu baba matama lokwa basiliko chi ba matama minene lokwa ba sac poubelle biso to boire ba couche ba koko basala ba vidéo Chantal bakangi ake prison ba interpeller qui mon makambo tu ba chercher ba kota boloko mutatikala ko interpeller nga zate na tuka ozani convocation mbila donc fimo ko matama ya ndumba bo sala ki ndumba na kisasa asilisa ki ndumba na bien te mais sala vidéo abo mona Chantal ba interpeller ye bo ba interpeller nga pwani na ebili kamute batikala ko interpeller nga te bona monde entier mutu mbila convocanga te mbila benga nga te lelo ngati lelo mbila tikala ko benga nga te mbila tikala ko convoquer nga te o boyo kaka lo Chantal bola ba interpeller ye batika kiye fuya na matama mususu na kosela nga makamu mutu benga nga te nazaka na ndako nga pona nazaka les na epi na sala mutu loko te nazaka pe na pe mutu ko sala bato mabete ko tangisa ba makila bato na nga mutu bongo te le preuve que Clarisse na beta ye na beta Clarisse lokola mwana na ucho bote azwa ako tsa tembeni Clarisse azwa vraiment bangudi na ye ese na zogi sai ese na tia linzaka na tia linzaka te poni lelo boko solo masolo lokuta c'est le loriste congolaise hein Clarisse yo mais sala ki mi pona so moni vidéo o sala kana yeba ke zakana motema Chantal na regretanga bi me mona moso sambela kate kindumba kimi kindumba abi akomi na ndenge église bona ndenge église yezo salela nga vidéo yo Clarisse salela nga vidéo sopa yo pour moi attaque sœur en Christ muto asambela Clarisse ayo apesa conseil te ma sœur Chantal moni ce que ça là qui yo c'est pas bien boye moni toza famille mais yo ya bongo to ya na critique azala randoki bo moni ye na yebiye siko bato ba mona kite ke sœur moko azoloba par rapport à Chantal siko vidéo na ngande on a sel bato balobani Chantal a tomboli Clarisse te bino congolais ngara vérité te nganti virus ekoti na biso yango virus ekoti mais bolanda bien bo zong la mira sœur Clarisse bo tana ba vidéo bo beta Clarisse lizara zo bo beta ka Chantal bola vidéo ne zara bo mona ngo bo mona on a YouTube ndek bo mona ma vidéo que Clarisse Chantal sali nini après ça conseil te ça veut dire vous fermez vous gueule grâce mbizi kanga masoko solo wana kanga munoko na yo zo comprendre kanga munoko mi yo no ozo le lisa parce que le risque donc obligé ou bo que mi yo no to mona game to zo le la loris hein mieux wana chango na kati ya po opesa mo no compote hein et remplacer ka compote wana ya pété wana yoki ngana kati nazolia na nga pose cookie vous comprenez hein? Voilà ngana zolia ngana olia à pose ça c'est mon meuble on nga rolia il faut que je chauffe ça ça venu froid. Clarisse osala nga vidéo eza honte eza soni soit disant que yo mo ensemble na nzambe mo batana na sima ba bible ndenge bozana ba satana ba diabolique hein na démon sankai wana ozana wana nzoto papa sala délivrance to bongwama boni ba soni boye ko mo so Clarisse nga tsaka ye kateliza zo asala nga vidéo on a yebi bango baba ndoki bino nde ba yanke na poto na mwana mosala msuku mane Rita Kimanga tala makolo ndenge za makolo mikelo kola tabouret. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Hein? Congolaise TV. Bon belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, ta et boss de boss ya ni a danger. Donc ba ça dans le la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.
Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi à Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné à fan nyonso ya Elengi à Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi à Combat Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque kitoko, il y a boss na JP Kiama, ta ay boss des boss, ya ni a danger. Donc on va accepter le la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mon boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss.